yebisa ye encore eza na 3 concerts oyo babongisi mpona ye pour que baempoisonne ye. Nazalaki na kati ya kobondela. Avant wana nanu y avait quelque temps nzamba bande kolakisa nga image ya papa na biso Atoms na maman Nadège. Nzamba bande koya plus mingi na ba vision na nga na banzalaki ndoto te ezalaki boye na ye komona présence ya Nzambe. Nzamba kiti na kati ya chambre et namonaki ye azalaki alataki robe blanc mutu na ye nazali komona te ezalaki lumière et namoni ye na à côté nde namonaki papa le moloto. Igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo. Bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, ya mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Nicolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là.
Un peuple dédié de partout, vous qui suivez cette grande émission, la Rété chrétienne avec Yves Pan, tous des infos. La France avec la série continue toujours dans votre site Compromo TV avec les boss américains Raf Ngindu et boss Adas. Merci à toi, Raiskang, le super pro caméraman, les savants de la RDC. Merci aussi à toi, mon ami Ekibumba, et sans oublier Enoch Kongolo. Merci Nabandogo News pour l'émission de la Rété chrétienne avec Yves Pan, toujours dans le site de Compromo TV. Voilà, tous les lots occasion, Libako encore, il y a Rokutano Manabiso. Jeannette Oyobo Sengaki Botuna qui m'a mingi par rapport à la partie où il est kaki et maintenant tous la troisième partie na biso et pour que tout cela n'aille par rapport à message au Nzamba Pesaki et aussi la réaction il y a bandeko Oyobo Tala qui bémission et zaki comment à travers mon salle naïe maman na biso Jeannette Topé c'est déjà beauté. Bonjour maman Jeannette, bonne santé et meilleure vie surtout na bandeko Wata la biso pe. Bonjour papa, meilleure vie nayo et puis na bandeko nyonso Wata la biso. Et nzamba zaloku mo sel biso ngolo encore ya ko kota 2019 po eza na makasi na biso te meza na ngolu ya nzambe to viva toujours ka na ngolu na ye et na pesi bat nyonso bazotala biso bambote et puis ba meilleur vie na bango esika bazali. Merci d'abord pour banana. Ma réaction d'abord, c'était d'abord comment par rapport à la émission sur Sali. Est-ce que ça n'a pas de comme chose peut pas bengio prophétie message au PC et zali pona nga zali pona ndeko songolo pakala et ni no yipsa na bango surtout ba oyo ba benga ki yo soki pe ba comment ki ba message. Oui, nazu ba message ebele, nazu pe ba appel ebele. Surtout mingi nazu mingi ba message ba appel et puis ba message ya bandeko nzamba pambola binesika bozali ba message plus mingi ezaki bandeko vraiment bazobeta sete makasi pona ko passer émission ko lobela bango na ndenge ya émission to salaki l'année passée balinga ki mingi na lobela sur ndela lobaki na ko pesa ba signe ya esprit des morts comment est-ce que ko détecter ndenge ni nzamba lobela kabiso ndenge ni nzamba lobela kabiso pona ko comprendre ce qui osa menacé na esprit des morts ou osa attaquer ou mwana ou papa ou yo moko ou famille et bandeko bazaki vraiment intéressé mingi nango et puis banazo ki pe ba message nebse bango toko leka pona ko solo lango pour que batnyonso ba yeba ba sinwana et encore pona ba songe pe bandeko belé ba bengaki pona ko pona to sungana na ba songe o balotaka bazaki vraiment na besoin plus mingi ya ba éclaircissement na ngolu ya nzambe kaka na meka pe ko sunga pe bandeko belé misusu pe ba bengaki pona sur message ya mboka nazoki pe ba message nango bandeko pe babengaki partout dans le monde et mokano nzambe kaka nde e sala parce que biso to sala musana biso toza ko lobi toza ko ya ko pesa kaka o nzamba lobi donc volonté ya nzambe siko nde na ton na ye nde akosala na moment o ya lingi kosala. Merci Maman Jeannette, na message au PC Nzambe à la Kissio à travers cette année. Tout bien déjà bon passé to côté mon bois sikame et année 2018 Nzamba zaki na biso longo et puis amonisaki mingi et pas ya sœur na biso Jeannette voilà. Et Maman Jeannette nini osu Nzamba la Kissio na mikolo oyo par rapport à Mboka aussi na peuple de église corps de Christ Mobimba et surtout que vous avez un message qui très capital pour na mosali na yemo na kati Mboka na biso avant tout tokolinga opesa un message wana ils a fort pour na mosali na ya RDC oyo nzambe atina ki opesa message malgré appel ba téléphone ozoki libaku ya kuta na été mais à travers cette émission je pense que ndeko arozwa libaku ya kolanda émission oyo. Ok, Nzamba Zolokumu, premièrement, opposé à la question Mibale ou Misato. Na bandi à Liboso sur Mboula Sikalon 2019. C'était le 31 décembre. Nazaki ko s'est reposé na canapé. Na moni Nzambe ko la kisangai Mboula ya Sika 2019. Et na moni Mboula zaki ko beta. Ce qui peut remarquer au moment que le 31 on a mboule beta qui na moni mboule zai ko beta na 4 il y a le 31 na le 1er décembre mboule bande ko beta mboule zo beta et nzamba lobi na ngai mbula oyo moni zo beta ezali bénédiction oyo asopi pour na peuple na ye parce que nzambe alingi peuple na ye et asopi bénédiction pour na bango et nzambe akikola kisanga na mona ki couleur ya jaune ezaki ko panzana partout na monde nzamba lobi na ngai donc tozala batu ya esengo
tozala bato ya esengo parce que nzambe asopi mapamboli mpona biso na 2019 oyo et tozala bato oyo ya kozala na assurance plus mingi na kati na présence ya nzambe pe na kati na kosimba liloba ya nzambe et nzambe aki koloba na nga lisusu namoni mulili ekotaki na monde mulili ekotaki makasi. Après nzamba bandi koloba na nga lobi omoni mulili oyo zomona ezali diable amoni lolenge oyo na pamboli peuple na ngai na 2019 et azoluka lolenge nini oyo akoki ko arracher to ko empêcher bana nzambe bazwa lipamboli ote empêchement wana ekozala ndenge nini empêchement wana oyo eko empêcher bana na nzambe ko simba lipamboli na bango to kokota na kati ya lipamboli na bango te ezali kozanga kozala na kati na présence ya nzambe yango nde eko empêcher bato ebele mpona koyeba ko s'accrocher na kati ya bénédiction na bango et nzamba lobaki na nga na yebisa peuple na ye voilà pourquoi na eko yebisa peuple ya nzambe message oyo et après nzambe ayikolobela ngai c'était presque 2 à 3 semaines avant to fêter bonne année 2019 et nazalaki na kati ya kobondela avant wana nanu y avait quelque temps nzamba bande ko laksanga image ya papa na biso Atoms na maman Nadej nzamba bande ko ya plus mingi na ba vision nga na bande ko mona bango mingi et nzamba lobaki na intercéder pona bango na bande ko intercéder pona bango parce que bazali bato oyo na lingaka mingi na lingaka musana bango mingi musala ya nzambe o basala ya kitoko na lingaka ngo mingi na yokaka banzembo na bango mingi po na yokaka banzembo vraiment banzembo ya ba musicien na yokaka ba musicien chrétien na yokaka ngo na pasi po nzamba sala biso ngolu ya komona et banzembo na bango na yokaka vraiment mingi et na koyoka banzembo wana et nazala pe édifier makasi surtout vraiment nzembo ya papa Toms oyo ayembela biso aloba utana yeba mansia posa ya mokili esila ngai na melama ya bomoi azipa libula motema natika kolukaluka bipai biso nazwa oyo ya motu ya ye pauli langa ya talo masia yesu nanga okumama yawe donc eza nzembo moko oyo namonaka munene ya nzambe na kati ya vie nanga et eza nzembo moko na yokaka ngo mingi c'était par rapport à ça et tant on a bandé ko yokango nazo prier nazo kumisa nzambe na oya sala kapona ngai parce que na eza prière nanga na sala ngo 2 fois et nde nzamba ikopesa nga message au papa Atoms na maman Nadej na intercéder pour na bango na bandé ko intercéder je savais pas pourquoi mais na yeba ke nzambe azala toujours na mabongisi où il y avait quelque chose qui était en train de se passer je savais pas et na ko prier et c'était le 4e jour ya ko si sa prière na bango et nde na ye ko nazo bondela na kati ya chambre na ngai ezaki ndoto te ezalaki boye na ye ko mona présence ya nzambe nzamba kiti na kati ya chambre et na mona ki ye azalaki alataki robe à blanc mutu na ye nazali komona te ezalaki lumière et namoni ye na à côté nde namonaki papa ale moloto bakitaki na papa ale moloto bavisitaki nga na kati ya chambre nazali ko intercéder et namoni papa ale moloto azongaki jeune azalaki vraiment jeune garçon azalaki papa ale moloto biso toyebi te et alataki ba robe ya blanc azalaki kongela makasi et tango bakiti na tango aye na santa namonaki papa ale moloto me ya bolenge namonaki suki na ebele elongi na yo ko reconnaître que o papa ale moloto me ya bolenge nango sikoyo ezalaki bongo et tango namoni na présence ya nzambe donc na bande kolela na kokai susu ko supporter te na komai kolela et nzamba komai kopesa nga message pona papa na biso Atoms ayebisi ngai alobi na ngai alobi yebisa ye donc a commis absent na place na lieu de rendez-vous aza absent yebisa ye azonga na lieu de rendez-vous c'est-à-dire que papa Atoms nzambe azwa likabo ya koyemba
tant azwa likabo ya ko servir nzambe na koyemba. Et maintenant tant nzamba zolo bananga bongo alobi yebisa ye azonga na lieu de rendez-vous. Ake musika na nga makasi nazo sentir ye lisusu te. Nazoya nazokuta place wana ezozala trou, ezozala vide. Et tant azolo bananga bongo namoni papa le moloto pa bandi koloba. Papa le moloto alobi yebisa ye azonga esika na tika kiye. Yebisa ye azonga esika na tika kiye. Et nzamba lobelinga lisusu alobi yebisa ye encore. Eza na 3 concerts oyo babongisi pona ye pour que ba empoisonner ye. Eza na bato oyo babongisi batie ba caché ya minene, babongisi ba concert wana pour que ba empoisonner ye et ba empoisonner na madame na ye na groupe. Donc à faire attention, ba contrat wana soki ye a signé yango te, abeta ba concert wana te. Et balingi ba ezali piège ba tchelier. Et après nzamba ekolo bananga lobi yebisa Nadège. Maman na biso Nadège alobi yebisa ye. Oui. Alobi nanga yebisa ye azali na chaye pembeni ya Atoms azali parasoleil na ye. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Icoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Congo promo défaté. Bolandaka Congo promo pour ezolo ma vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Azali wana pour que à soutenir ye na vide na ba prière et puis à soutenir ye na musala oyo nzambe acha na kati na bango na kati ya papa Atoms et ayebisinga lisusu alobi yebisa ye azala moto ya motema munene pe ya ko rassembler. C'est ça le message oyo nzambe apesa kinga après wana bayebaki na ko disparaître na kati ya chambre. Voilà, merci maman Jeannette, mais Nagota la paix plus long par rapport à l'Ikambango. Et à chaque fois, un message est lié, un message est qui a bandé comme qui au Lukaka au Salak fort yomo comme assez place topé à Benga Bango pour la solo na Bango. Par rapport à message de ma pesa qui est fort ni osagi pour le Luka papa na Toms Philadelphie dans musikate na biso na première awa koto ya ndolo ce qui peut wana tête rokenena etonga monene ezali bongo na Gombe. Tu peux coloquer numéro maman Nadège. Est-ce que ça qui veut faire on est coloquer pour na kobenga pe ko solo na bango o pesa bango message na bango o leke na itando pour na ko pesa message o. Oui papa na sala kiango na sala yango ezunga au moins pour na leka émission bo ezunga au moins 3 semaines pour na leka émission pour na bande ko lingate ko leka émission ko loba yango na émission. Et église d'abord na yebité na se renseignant qui et puis na senga ki batuba me manga voir même ti na église batongo ezala ki kaka toko kende zela tout mususu eza que na ko toko tout na adresse nga bibo pesa nga même adresse en tout cas na zela ki jusque là na zwa ki suite te et na tuna ki pe papa na biso ya journaliste papa et qui oui yo pe na benga ki yo donc na sala ki vraiment effort wana ya koluka numéro et na zwa ki te et loko les a message moko urgent na continuer ki prière na ngai parce que na zai ko banga omoni na mokanda na Ezekiel ezolobela biso tant nzamba pesa ka biso message et sengeli to komisa yango soko komisi message te et que mutu wana zu problème nzambe akotuna yo makila ya mutu wana et nazaki vraiment à l'aise te na continuer ki ko bondela sur message sur papa Nabiso Nadège na papa Nabiso sorry papa Alain et papa Atoms et na maman Nadège et après pona les kan émission boy na ekozwa vision mususu na moni nazo solo na maman Nadège mais or boy nan tout kala solo la te toye bani pété mais na lingara bango mingi nazo solo na maman Nadège
tant tozosola nene yebisi maman sœur Nadège nzambe apesinga message mpona yo na papa Atoms ayebisinga alobi ok papa Atoms azoteya zela asilisa ebongo nakobenga yo tosolola opesa ye message opesa biso message nalobi ok alors Nathan on azaki kozela mukete papa Atoms asilisi prédication namonaki na kati ya likolo ya nini ya podium à ses côtés et à Kitty oui à quelque solo la maman Nadège et après avoir que solo la maman Nadège c'est ma sœur Jeannette azoluka biso pona ko pesa biso message et ndé sikoye ko sala que tant on a pousse alobi ok aya tant on a poussa ni na pesi pe papa Atom Simbote wana ezaki vision na pesi papa Tom Simbote na yebise ke nazana message pour na bango alobi non il y a pas de problème azongi alobi que ok okoki koloba ngasko na kanisa ke tozo solo la en cachette alobi te to solo en cachette te sko nga nazo laksinga bitala public ndezo tala biso na linga ki te ke public eyo kama kam tozo loba mais ya azongi likolo a cher azongi na podium alobi bochaye micro ne caméra ezoye a loba message to yoka nga na bande ko signaler maman na déjà habité ne lingi to loba ngoza message ya ko sola en cachette alobi non a loba eza problème te donc c'était comme ça et na monaki nazo pesa message donc par rapport ya ndenge Zambia sola kanabiso et j'avais compris que Dieu a accepté que le kola nazo koka ko zwa ni appel ni numéro na téléphone ou adresse comment est-ce que na ko contacter pour na couper sa message et message est vraiment urgent Nzamba permettait qui pour que na les can émission pour na ko couper sa message et bande ko nyonso o baebi papa Toms boza na contact na bango maman Nadège église Mobimba. S'il vous plaît vraiment, bozanga te ko komisa message oyo eza vraiment urgent Nzamba ko pambola bino. Merci amen Nzamba ko pambola biso mais par rapport ya basali na Nzambe ya mboka na biso est-ce que ça na message moko Nzamba pesipi pona bango parce que baza ebele ba bazo sala musala na bango malamu na ba ope bazo sala na kati ya bobungi est-ce que mon message moko ezali pona bango Nzamba lobeli ngai sur peuple naye sur basali ya Nzambe et ezalaki na vision mususu nazaki kolala toujours namoni nzoto na ngai ebimi et natikaki nzoto na mbetu namoni molimo na ngai ebimi toloba et namonaki mutu mwa simbenga na liboko tozaki kokende na ye tozokende to nzela ezalaki vraiment mulai mingi mais na bande ko sentir mutu asimbinga na loboko mais na bande ko mona ete et na bande ko yoka eka mupepe nde toyoka mupepe soki ezoleka na bande ko yoka ebongo et tozokene na yebise na lobi ozomemanga wapi depuis to bande ko kene tozokoma te alakisinga lobi tala olingo zonga na nzoto wana masumu et tant on atala ki nzoto ngo ezaki mwindu makasi ezaki lokola ba nyati makolo on dirait pat moko sko ba nyati makolo ezaki salité na miso et to continuer ki chemin to yiko ma place moko na moni bato basala kiline bazaki na mulongo ezaki vraiment bato belé bakoka kokoma ta ba na ebite soki ba 1000 biloko moko abongo et batelema ki bango nyonso mulongo moko balataki bazaki revêtu na robe blanc et bango nyonso bazaki na position accroupée mutu na mutu azaki na kati ya boule na ye to komi place wana namonaki quelques boules nde tikalaki ezalaki vide pour que et se compléter tant to komi wana automatiquement ngape namoni bilamba ona lataki nango bilamba na lataki donc ezalaki susu na ngai te namoni mbala moko na komi pe na kati ya boule nanga nakotaki pe na kati ya boule na ngai et na kokota na kati ya boule wana namoni pe mamona komi na bilamba ya pembe ndenge moko na bango o esika bazalaki et après mutango komeka koyebisanga zolo balobi omoni ba o nyonso omoni awa ezali ba serviteur na ngai ba servante na ngai oyo nazobimisa donc nouvelle génération ezoya nazobimisa nouvelle génération ya sika ezoya ba oyo nyonso basali ba bebisaki kombo nanga ba oyo nyonso bafingisi kombo nanga ba oyo nyonso basuye cher na ngai pe Nzambe na koyeba pe kobebisa bango pe kokweisa bango kaka liboso cher oyo basala kosala ni basila kosuye e nga na tuna ki Nzambe pona nini kobebisa to
kokweyisa bango kaka liboso ya cher arépondaki nga lobi c'est parce que bango pe babebisi kombo na ngai liboso ya cher. Voilà pourquoi nga pe na ko détruire bango liboso ya cher, liboso ya peuple na bango oyo bandimelaka bango na ko détruire bango et na ko longola génération nyonso ya kala oyo nyonso bazo basuya babebisi kombo na nga et nazo renouveler génération ya sika o wapi et ko tombola bonzambe et ko zongisa susu bonzambe na place. Et na tuni maintenant comment est-ce que mutuna mutazana kati ya trona ya lobi mutuna mutazana département na ye azana ministère mutuna mutazana ministère na ye. Donc parmi nouvelle génération o ezoya o nzamba zobimisa ya sika mutuna mutazoya na kati ya mutuna mutazoya na ministère na ye oyo nzambe achie kati na ye. C'était comme ça ba message pour na ba sali ya nzambe. Voilà, ce que tu dit bien to comprendre aussi certaines choses par rapport à sali ya nzambe oyo baza ya na kati na mabe oyo bazali dans les mal nde nzambe azolinga akoyisa bango la makasi na ye et puis akoyisa bango likolo ya cher. Donc wana eza lokola ma prophétie mo toloba ndenge wana ke calamité basana nzambe ya minene o bazo sala o to benga ka minene voilà parce que mosana nzambe munene azalaka te mais o biso to benga ka minene wana bala église ya minene mais o bazo sala na kati ya bobungi nde bango calamité bazolima. Oui, exactement. Et na bosana kelo komoko nzamba lobela kinga lisusu lobi apesi bango temps mingi atindi bato na ba message pour na kolobela bango ba se repentir mais baza ko se repentir te bazo négliger ba message ya bato oyo bayeli bango parce que bango bazo mimona grand kaka ndengo bengi bango wana bazo mimona grand bazo mitala bazana église ya munene azana peuple azana bato belé o bazo landaye mais or na bokati na kati na yemoko ayebi ke azo servir nzambe te et bato baye nzamba tindi ba sali na ye atindi ba envoyer na pour que ba komisela bango message pour ba se repentir mais bazo se repentir te et nzamba lobi que bakomi ko ba déborder donc bakomi ko déborder et nzambe akotika te peuple na ye akotika ba âme ya bana na ye et kende nyonso na perte boye na musala nyonso o asala ki na croix et azo stopper misala na bango. Donc une génération ya sika o ezobima d'abord oyo ya kala nyonso nzamba azo sokola bango nyonso nzamba azo sokola bango et puis azobimisa génération ya sika et tant nzamba lobi nanga bongo j'étais aussi parmi batuana et parce que tant musala nzambe bandaki kati nanga nazaki vraiment na difficulté mingi ya ko nzima koleka na ba émission boye to ya ko salela nzambe to ya ko sala musala nzambe. C'est-à-dire quoi ko boya ko pesa message nzamba zotinda yo pesa nini banaki ko freiner nini banaki ko kanga yo pour que ma message te na ba itando pour na ko édifier bana nzambe ba otala biso. Et loko vzaki ko kanganga d'abord ezalaki na bandaki ko mitala mingi na bandai ko mitala plus mingi ndenge nazalaki na bandai ko mimona que natika nyonso ndenge nazalaki liboso na ya epa nzambe donc e bandaki na bandai ko mona que au marché te et au simba te vraiment na sali 3 ans ya koboya 3 ans ya koboya o nzamba za ekolobelanga toujours o nzamba za ekolakisanga toujours et na bandaki toujours koboya et na bandai ko mitala il y aura un jour où toko sala émission moko na kopesa adresse Facebook nanga parce que ezana bato basenga ki yango mingi na kopesa adresse Facebook nanga et nzambe tango abenga ki ngai eloko liboso loba na ngai po na lingaki na kangango nzamba lobaki na ngai eloko liboso lobi que na kanga yango te parce que yango nde kozala témoignage et kozala témoignage pona ba oyo bakotala et Jeannette ya liboso na Jeannette ya mibale à partir ya wana nde bakoya komona munene nzambe o nzamba sali na kati nanga et tant on azai komitala nyonso wana na bande ko boya et tant nzamba comme ko tayengai na bande toujours nzambe déjà sa bande tant nzamba zo tayenga abandaki nanga déjà abandaki déjà ko tinda nga na pesa ba message na bande ko boya et na bande ko sala ba message et komaki na moment moko na komaki ko sala ba message na ba nini comment na ba voice nazo sa ba message na ba voice nazo partager les ba ninga nanga otozaki na bango ba mis sur WhatsApp et na banda ki pe plus mingi ko tinde la pe papa na biso qui Roger Baka ayeba pe na kosunga ngai parce que ba message ezaki vraiment makasi na banda ko koka ko gérer ngonga mon côté
et nzamba bande ko loba nga toujours loba kendo yebisa bango loba yebisa peuple na nga na bande ko boya et ngai raison na nga na bande ko boya na bande yebisa nzambe na lobi que Seigneur na ko servir yo boyete il faut aussi lisana ko tayenga nga na bande ko mitalanga na bande ko linga nzamba sana nga ndenge nga na lingi or volonté na biso na ya nzambe ekokanite peut-être na temps onga nazolinga nzamba sila na nanga nyonso na temps wana eza na mutu o azokoya na temps wana eza na mutu o fa yoka message pour que abima na kati ya libulu to abima na mabe moko oyo azosala parce que na recevoir ba appel ya bato belé ba message ya bato belé o bazalaki touché par rapport à ba message o to salaki na année passée 2018 et nga moko na bande kolela e banda osala nga pasi na kumisa nzambe pe na senga ki nzambe pardon na mitunisko na bisko soki na continuer ko kanga munoko na zela nzambe asila na nga lolenge nga na lingaki to lolenge peuple elingi parce que na tanga ki pe ba commentaire sor nangeza elingeza la nini ka ndengo lobi par rapport ya ba âme ya batu nyonso oyo ba nzamba lobeli bango pe ba se retrouver na kati ya message ya nzambe et tangu sikoyo na bande koloba na nzambe bongo na bande ko boya nzamba azotinda nga na zoboya nzamba azotinda nga na zoboya pona bande ko mimona ki nazana ba piercing nazana boye nazana bi Seigneur bato ba ko jijenga bato ba ko sala boye et malembe plus nzamba azotinda nga plus na bande ki nzamba bande ko bukanga azai ko tayenga na bande ko koisa eloko moko ya mabe na nzoto nanga e bande ko koya o nyonso na yebaki o nyonso nzambe al bande ko koisa na kati nanga pour que ezala o nazaki na kati na ignorance nango neti kolata basinga na makolo kotobola ba mato ebele kotobola balolemo ba misu donc nyonso wana elateli mabe e bande ki ko koya malema na bande ko changer sans que mutape sanga conseil sans que mutalo bananga mengai moko na nzambe donc Saint-Esprit na kati nanga ndakome ko laksanga siko biloko wana talelo ko boyeza mabe et après wana nde yaki ko sala ki na vision mukolo mususu na lali nazomona pasteur na biso pasteur na ngai na monie abengi ngai omonani pasteur aza pasteur nigérien na Dubai oui abengi ngai ndenge zaka papa bengi yo oye na telemaki à côté place ya zalaki abande ko koma na mesa azokoma na bise pasteur vous m'avez appelé azaki mutu ya kokita azokoma makambo na kaye atomboli elongi première fois atali ngai azongisi lisusu a continuer kokoma na bise pasteur vous m'avez appelé atomboli lisusu deuxième fois atali ngai donc a comprenaki que nazomona yete po nazaki na miso ya bonzoto. Et troisième fois tant tomboli miso atali ngai na ye komona siko ezalaki elongi ya pasteur te na ye komona elongi mususu elongi wana ezalaki na bilongi ebele ezalaki ko changer donc na chaque seconde ndenge na monaka ya liboso ndenge na explikaka bandeko o balandaka biso na message ya liboso et tango na moni elongi wana na donc nzoto nange komaki paralysé yango moko na kweyaki na sama kolona ye na gangi mba moko na bengaki sous pasteur te me na bengi Seigneur na kiti na sama kolona ye na kangi na lokolo ya droite na kangi ndenge biso nyonso toyebi bana nzambe plus mingi to se bazaka mingi na prière na biso to sengaka mingi to sengaka nzambe mingi ule ya ko adorer nzambe ule ya ko lakse munene me biso to sengaka automatiquement tant na monaki ye na koma ko senga na kangi na makolo na bandi ko senga nazosenga biloko o nga na yebike nazala ngo posa et maintenant akome ko tindika nga na lokolo azoloba na ngal lâche donc abande ko sola nga na munoko na ngai er moko français er moko lingala er moko anglais langue oyo ngai nazana facilité ya koyoka oui azotindika nga na lobi tika ngai azoboya donc papa azoboya mwana okanga ye na lokolo azotindika nga lobi tikanga siko nga nazosenga kaka lobi ozosenga mingi osengi mingi na tindi yo musala na tindi yo ozosala yango te ozoyebisa me yo ozosenga ngai nga na sengi yo osalela nga musala na pesi osalela nga ozosala te me ya yo olingi nga na sala avant nga na salela yo il faut d'abord yo obéir au salela nga na musala nanga simanga pe na ko salela yo ya yo
et na bandaki na kange toujours kana lokolo alobi nanga ozobanga bango pesa bango message yebisa bango pourquoi ozobanga bango wana siko bande ko gangela ngai ndenge papa gangela ka mwana naye abande ko gangela nga sur ba pasteur sur ba message o nzamba pesa ngai po na peuple na ye ba message o nazolo ba siko tozo partager na bango na o nanu ba yokité. Et donc c'était comme ça par rapport ya ndenge na bandai komi mona ke nan na kokite ko salela nzambe nan na kokite ko loba to ko lancer ba message. Donc c'était comme ça. Et tant ozo loba nga lobi ozo banga bango bango oyo ba bomaka nzoto e bongo ngai ona bomaka na nzoto na molimo nanga na bango okobanga nani na yebisi yo pesa bango ba message lobela bango pourquoi ozo banga bango. Et tant ozo bananga bonga lobi na yebisi yo lobela bonga ce qu'on a lingina c'est justifier que naza boite alobi je t'ai envoyé fais ce que je t'ai dit de faire. Et par là après wana na ki komona to ya ki kolongwa place wana tant to longwa place wana a meminga place mususu na ceux qui na planète mususu wana nazaki non na Dubai na moni a meminga siko na Congo. Tant a meminga na Congo azola kisanga nini na moni azola kisangai na moni nzete azola kisanga bar na moni na kati ya bar yango ezaki na banzete belé ayebisinga lobi tala ndenge ozomona fula bato nyonso batondi omoni ndenge bato batondi awa nga lobi oui Seigneur na moni. Après ayebisinga lobi ok attends encore ameminga lisusu na église moko église wana na moni ezalaki na signe ya serpent na moni nguma. Donc nakoki kopesa explication ndenge nini mukila ya nguma eza boye nzoto ya nguma yango e mutu ya nguma esali boye. Donc awa na kati ndeza porte sika bato bakotaka bayak église. Donc bato bayak église na kati ya libumu ya nguma. Donc église yango eza na Congo na biso. Eza na Congo. Donc batama communauté to ma idée pour que to humilier bela déjà bana na nzambe surtout il faut que pesa monta ba signe monga mike ba comprendre. Ya kolobana no eza que limité za ya kopola. Je pas dit que ba église nyonso ya limité té mais na lobi que presque limité eza ya kopola. Na koko continue. Voilà, continue na mais là tu comprends le monde. Ke bandeko ba ko comprendre ba ope ba luka ba sala ba recherche enquête bo sali na ndenge na bino eza mabete voilà merci. Et tango ameminga na église wana na moni nguma wana achaki mutu boy. Kutu na yebaki na nteke eza nguma. Alors tant to komi wana to telemina ye ayebisinga lobi alobi nange azotala ngai. Atali ngai ayebisinga est-ce que tu vois ça? Siko azalaki soka lobi nde misu nange fongwami. Soka lobi nde misu nange fongwami. Siko tango lobi nazomona nini? Namoni likolo avant na yebakeza nguma namoni batu likolo ya nzete. Siko likolo ya nzete ona or ezalaki nde mutu ya nguma. E batu wana bazaki likolo ya nzete namoni pasteur moko namoni na mutu yango azalaki na image ya nganga. Azanganga en fait toloba bongo. Namoni nganga na pasteur bazaki likolo wana bazosala ba cérémonie sikoyo namoni serpent wana azobwaka basoyi ndenge to bwaka soyi na boy na munoko te mena kati ya nzela lino soko bwaki ndenge kendaka namoni siko serpent wana azali ko bwaka soyi bongo. Oui, maintenant ce qui était dur effectivement ezaki ba venin ya serpent. Ce qui eloko ezaki passer sala kinga passi na ba innocent ya bato na ba inconnu na bato ya quartier. C'est-à-dire que on nyonso aleka na nzela wana soko oza na nzambe te oza affecté na venin wana. Et tant ozo bwaka soyi wana namoni bato bamusu bazali koleka bamusu bazozonga bamusu bazokota na église bamusu bavandaki bazoyoka prédication ya église wana. Et tant ozo bwaka soyi sikonga na sentir on dirait eloko moko etangelinga na tieboye na simbi bonga bi Seigneur mais comment est-ce que bato nyonso bazawa bazoyoka basoyi oyo serpent oyo azo bwaka te. Et na bato bazoleka na nzela comment est-ce que bazoyoka on ta répondre nga bakoyoka te po baza na ignorance. Parce que alobi nga alobi mais soyi o ezo servir nani alobi ezali venin bazo donc venin ana ce qui ekoti bango
nde esalaka ke ozomona bana nzambe bakomi bafanatique ya bapasteur, voire même baoyo baza entouré place wana baoyo mpe bazoleka ntango de fait que vene an ezwi bango soki oza mwana nzambe te ntango ozokota na kati na yo même si obondelaka wana te okomona te ozongi na ndako na yo na baémission okomolanda baémission ya bato wana suka nango okose retrouver il faut ya na kati église wana. Siko nga alobi mais sikoyo bato nyonso bazomona te pourquoi Seigneur fongola bango misu ayebisi nga alobi d'abord omona eloko na ye na yo awa omona etango alobi bongo namoni bato wana bazo continuer cérémonie namoni bazwi sani na Thompson wana bakalinga basilisi cérémonie bakiti na Thompson wana bafongo na ligne aussi comme moi côté au Mamouké basisi ko sala Thompson ba sa cérémonie pour que tout côté la deuxième partie la biso prière aussi le bana bandoni so bata la biso numéro de téléphone peut ça la bien surtout la banda bata la biso et puis tout côté la deuxième partie la biso na ko prier pour na ba onyo so bazota la biso parce que na ebete ba message à boyezaka vraiment na ba attaque mingi. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe, puissance na yo, Dieu de gloire, et là ta mutu nyonso oyo azota la message oyo mutu nyonso azoyo ka message oyo lolenge nyonso diable akoluka ko attaquer papa akutana na yo na kombo na Yesu Kristo Jésus Christ de Nazareth yondo tindi biso na musala na yo papa tika ete Nzambe protection na yo ezali kolona bandeko bazota la molimo mo santo na wakota kati na bango asimba mitema na bango afongola bango misu afongola bango matoyi pour que bayoka pe ba mona Nzambe oyo se oyo lingi bana na yo ba mona pe mutu nyonso oyo azana ba difficulté na ba problème na maladie songolo pakala oyo etungisaka ye papa tikete à travers message oyo Nzambe lo lenge zokota na bandaku na bango bisika nyonso bazwami Yesu Kristo yo pe kota na délivrance na kata ba vie na bango na kombo na Yesu Masia au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci. Numéro de téléphone pour la bande de Kobarobenga et pour que solo la paix aussi que partager la bande de Banzambe. On peut la deuxième. Ok, merci. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Si Dieu nous protège, merci à toi, Enoch Kongolo. Je vois aussi mon ami privé de tout le temps, de chaque jour, Ekibumba, et sans oublier Ndekonanga Katiraisi Kang, le super pro caméraman, le RDC, les cordons CJPNA, les boss américains Rafungindu. Merci. À la prochaine fois. Meilleur V 2019. Bye bye. Merci.